mutuna na ngai lelo ezali boye. Hospitalité ezali mutu oyo akangami na hôpital to garde malade. Moto akangami na hôpital. Moto akangami na hôpital. Maman Louise, tondo tuna boye, hospitalité. Ezali mutu oyo akangami na hôpital to ezali garde malade. Hospitalité ezali mutu akangami na malade te, ezali pe garde malade te. Hospitalité ezali mutu akabaka te. Hospitalité ezali mutu akangami na hôpital te, mutu pe oyo aza garde malade te. Hospitalité ezali mutu oyo akabaka te. Alamba lamba badendo bele bele, tondo tuna boye, hospitalité. Hospitalité ezali mutu oyo akangami na hôpital to ezali garde malade. Ya garde malade. Garde malade. Hospitalité. Hospitalité ezali mutu oyo akangami na hôpital to mutu oyo osala garde malade. Wasa garde malade. Wasa garde malade. Wasa garde malade. Hospitalité ezali mutu oyo akangami na hôpital to ezali garde malade. Ezali you veux appeler ce que ça réponse. Obira mutu oyo akangami na hôpital to garde malade. Garde malade. Garde malade. Garde malade. Hospitalité. Hospitalité ezali mutu oyo akangami na hôpital to mutu oyo osala garde malade. Hospitalité ezali centre babombaka ba malade yango babengaka hospitalité. Ezali esika oyo ba malade bazwaka traitement yango babengaka hospitalité. Na bibo hospitalité eza mutu oyo akangami na hôpital to garde malade. Ezali mutu oyo akangami na hôpital te. Eza garde malade te mais eza hôpital. Eza hôpital. Eza hôpital. Hospitalité ezali mutu oyo akangami na hôpital to ezali garde malade. Hospitalité. Eza mutu oyo aada na maladi makasi do akangami na maladi. Mutu oyo akangami pena na maladi makasi. Kombu wala c'est biso groupe sanguin. Eza groupe oyo bataka essence to mazout. Ce qui eza groupe bataka essence to mazout. Bataka essence. Essence. Ouais, ndeko dio ko c'est biso groupe sanguin. Eza groupe oyo bataka essence to mazout. Bon. Bataka mazout essence. Pardon? Bataka essence. Eza oyo bataka essence to mazout. Bon, bataka essence, hein? Pardon? Bataka essence. Groupe sanguin, eza oyo bataka essence to mazout. Groupe wana. Groupe oyo bataka essence. Pardon? Oyo bataka essence. Oui, c'est biso groupe sanguin. Eza groupe oyo bataka essence to mazout. Bon, on va rajouter essence, hein? Pardon? Essence. Papa Gérard, oui, c'est biso groupe sanguin. Eza groupe oyo bataka essence to mazout. Groupe oyo sanguin. Ceux qui bataka mazout bien essence. Bataka essence. Pardon? Essence. Préféré na yo ezali madesu bachambisa okauka to mikate ya mwamba. Oui, madesu non madesu po ezali iloko toliaka madesu naliaka ngo ya mingi. Tout d'abord epana biso na bandumi tosalaka ngo bien bien. Toliaka ngo ya mingi. Fruit préféré na yo, hein? Fruit préféré oyo lingaka. Eza madesu bacha mbisa okauka to ezali mikate ya masango. Madesu pe na préféré amote. Préféré apaga
mikate ya madesu nde nalinga yango te. Madesu nalinga yango te. Na place ya madesu nde nangata mikate. Fruit préféré na yo ezali madesu bachambisa okauka to mikate ya masango. Mikate bate masango. Mikate bate masango. Mikate bate masango. nalobi il paraît boyokanaka tete ndenge komi na ntango otonga bosangani mpo botonga complexe ojamaele te mwasi kitoko boyo ebana bango balambi te mwasi ya bele boyo ebana bango balambi te alata maputa alata bapantalo ebana bango balambi te akanga bameshe asala batisage ebana bango balambi te akota libala ya nyongo azwaka basemi ya nyongo abotaka bana ya nyongo mwana nelongi na ye. Chaque enfant, chaque père, quelle éducation. Oh, chaque enfant, chaque père, quelle éducation. Quelle éducation. Yo mama na mbala pekisa mbala na monaki mbala na ndako bambala aza kolia bambala mbala na mbala ya mbala oyo nakanga mbala nakobola mbale mbala mbala o mbala lokitwa diare bukanga wesete meyaka na sommation mosaso lobola tre utika elonima okoyoka Mbote. Mbote papa sango nini? Bon sango te toza wana ballet c'est de la baie to y a répétition. Yo puna nini okamwe? Akamwe te. Ye akamwe. Lobela moi liloba moko ayebake olobaka lenga. Bon na yibi kulo balingala ata mo moke po na buta na bota makuna na mboka. Pe sikoyo akamwe. Kitoko makasi kitoko. Mon congolais. Congolais le voit makaku kosugole longite. Mutu musuba ida keka na musika. OK. Na musika ka koyede na pembeni tayi ba vina o. Potanga omona yo oso mandeti okoti na magasin mo sombelo ka $100 na yo zo luka $30. Na yo sombelo ka $100 eloko ngo ya mukie. Asombi carburant ya $100 na yo zo luka $10. Tango wasi asombi carburant $100. Asombi carburant $100 après na suka nga peso $10 oba muto esprit mabe asombi carburant $100 peso $10. Donc olinga ta prochain pembeni ayeba vi na yo edeka la musika oza pierre nazo kotenir shop mo za na ça va kende wana na bo kele mo loko ayebika kuna continue mo 20 na to 10 peso aye pembeni na mono o changer 100 yo peso 10 a mona mabe donc batu musuba ida bono communication écologique donc oferi bango moto malamu pona ni bato malamu bakomelaka te tola na ba détail émission na biso ezalaki bongo ndeko na biso pondu asili kosala accident na boulevard monene na kombo eboka batuti na kombo ya mutuka na kombo motute kasi moyeba yango ba chef de famille na bango oyo baposilaki baza kola bakonzi ya mboka oyo honorable Ndembi honorable Solo po honorable Bergine pe premier ministre Alikaba Boa na gouverneur Makwala général Philippe la kozala wana kasi moyeba yango misa ko betela biso musique kozala ndeko mbabula kozala compagnie na orchestre na kombo makala kasi moyeba yango programme matanga ezali boyi et comme malobe kolela mana terreau tebi na kombo mesa bakabali na famille ndeko mafuta sani pe mbeli bakozala wana ndeko luto atikali simate parce que yene muto wa ko beta fanfare mutu mobimba programme ezali boyi et le mestre ezalaki na morgue ya libumu et lela makina cercle ya nzungu pe bokunda mekosala mana wese mokolo ya lobi banjili bakoloba OK Google. Quels sont les pays d'Afrique noire dont la population aime manger? Ah mon petit, l'Afrique avec le manger, c'est une histoire d'amour inconditionnel. Voici donc les 5 pays d'Afrique noire dont les habitants aiment vraiment manger. En 5e position, nous trouvons la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont des véritables gourmands. En tout cas, malgré leur français bizarre sans article, ce peuple adore vraiment manger. Que Dieu vous délivre. En 4e position, nous avons la Guinée.
Vraiment, ce pays est un véritable mystère. Ici, les gens ne pensent qu'à manger matin, midi et soir. Un vrai Guinéen digne de ce nom est capable de finir 4 poulets avec 4 quakers du riz. Dans tout le pays, il n'y a que Grand P qui ne mange pas beaucoup. En 3e position se place le Gabon. On reconnaît un vrai Gabonais par sa manière de manger. Malgré qu'ils sont très courts de taille, avec l'esprit de la consommation d'alcool exagérée, les Gabonais adorent aussi la nourriture. Vraiment que Dieu vous sauve. En 2e position, nous avons les 2 Congos. Ces 2 pays sont comme des véritables jumeaux. Ils aiment le foufou plus que Dieu. Un vrai Congolais est capable de finir tout un sac de foufou en 1 semaine avec le Nsaka Madesu. Les Congolais, hormis la sapologie qui coule dans leurs veines, ils aiment aussi manger comme si c'était leur dernier jour. C'est la gourmandise Promax. Et dans le top des pays dont les habitants mangent beaucoup depuis la création du monde, nous avons le Cameroun. Ah, les Camerounais avec la bouffe, c'est plus que l'amour. Aucun Camerounais ne se rassasie malgré la quantité énorme de nourriture qu'ils mangent à tout moment. Ce peuple est vraiment bizarre. Ils mangent des plats très lourds. Voilà pourquoi tous les Camerounais sont très costauds. Leur secret, c'est de beaucoup manger. En tout cas, que Dieu vous pardonne seulement. Surtout ne me jetez pas la pierre, mais prenez-moi comme un petit frère. Point final.